de ma joie de vous retrouver encore cet après-midi sur Kisongi Songi officiel. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue sur Kisongi Songi officiel. Kisongi Songi officiel, chaîne Nabiso ya kitoko, chaîne Nabiso oyo, toyaka toujours komemela bino ba news, komemela bino ba makambo, komemela bino ba masolo penza ya kitoko la famille. Lelo oyo toye na yemoko Rit Misamu. Rit Misamu ebele ya batu toyebi ye aza mwana ya mama na biso to de fente na biso Marie Misamu. Rit Misamu azalaka penza fille unique ya mama Marie Misamu. Mama Marie Misamu ebele ya batu, je suis sûre et certaine que toyebi abando yembela nzambe, abandaki koyemba nde koyemba. Mais quand boyebi la loi de la nature, ce qui est s'imposer la vie à mutu, moyen to loba autrement ezalaka te. Yango sali que non, maman nabiso ayaki kokufa, c'était, si je ne me trompe pas, c'était le 16 janvier 2016. Oya kufaki atika kibiso, hein? Mais comme Zambé ala la kate, moi na yepe azoko laka du jour au jour, babala kiye et na moment auto loba aza déjà mama yepe abotaki mwana mwasi pona batu mosusu o bayebaka te. Rit Misamu pe autaki kobota, donc mama Marie Misamu place nyonso aza déjà koko yepe akoma déjà meme na ndenge moko ya malamu mingi. Bandeko nanga lelo na memeli bino Rit Misamu sur Kisongi Songi officiel. Nini ezoleka makambo nini esali que non lelo to ya kobeta lisusu masolo concernant Rit Misamu la famille. Avant to kota na mwa mozindo na biso toyebi ke na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel ebele ya batu balandaka biso, eza na batu mosusu balandaka biso mais nanu basabona te. Eza pe na batu mosusu ya sika o baye kokota na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel. Yango toye ko sensibiliser bino to ko encourager bino bo s'abonner massivement na chaîne na biso. Tango bozo s'abonaka wana bobo sana pete ko klikaka sur la cloche ya notification pour na ko recevoir surtout ba nouveauté ba nouveauté ya ba vidéo na biso nyonso o ekotaka. Tango bosa la pe bongo bobo sana pete ko salela biso partage. Objectif na biso pour na mois oyo ya avril ezake to totaliser 1000 abonnés. Alors bino nde boko sunga biso pour que to koma na niveau surtout ya ko totaliser 1000 abonnés. Bandeko nanga tokota sikoyo na mwa mozindo ya makambo na biso ya lelo oyo Kisongi Songi officiel ememeli bino. La famille, pourquoi natie maya miso et osala parce que na minute oyo Rit Misamu azolela et osala pasi eza na mwana moko te oya lingaka baya kosakana na mama na ye, ata soki mama na ye asi akufa mutu moko te, je dis bien mutu moko te alingaka te mutu aya kosakana na mama na ye, ata soki mama na ye aza nano akufa te mutu moko te. Donc mutu nyonso azalaka na besoin, mutu nyonso a respecter ba parents na ye. Lelo oyo Rit Misamu akomi kolela, azolela parce que tozo mona biso nyonso eza te ke no ka biso moko nde to mona te, biso nyonso to mona makambo Penyel azosala. Penyel aza na makambo na ye na pasteur Mike Kalambai, makambo na bango oyo esilaka te, makambo na bango oyo ezongaka toujours et encore sur les réseaux sociaux. Bazana ba makambo na bango oyo bazowelela, bazana makambo na bango oyo bazobayibana. Pona Penyel souci na ye ezake pasteur Mike Kalambai apesa ye bana. Côté mosusu ba source ya ba information bazoya kopesa biso tango Penyel ayaki kosenga bolimbisi sur les réseaux sociaux. C'était l'année passée d'ailleurs au mois d'octobre. Otomonaki Penyel ayaki kosenga ba bolimbisi. Et d'ailleurs ebele abatu basepelaki oh finalement Penyel azongisi makanisi na ye, finalement Penyel zongi voilà. Zoka ye Penyel ayaki kosenga bolimbisi
tellement amonaki que succès ya pasteur Mike Kalambai et mataki penza likolo. Pasteur Mike Kalambai akomaki na succès. Église ezokende bien, madjabo yekozwa bango, banzembo pe ezobimaka, pasteur Mike Kalambai akomi ko vivre très bien, ba voyage kili kutu n'en parlons même pas. Alors ekomaki ko sala penyel motema moto. Yango to bandai komona concert ya pasteur na biso Mike Kalambai asalaki na Dallas, to monaki penyel, ye wana kendaki kuna bina. To monaki biso nyonso. Tango ka ayokaki, soki ayoki ke pasteur Mike Kalambai aza na kino, omona pe penyel na kino. Kino wana abandaki kokende matakita. Jusqu'à ce que toyaki komona penyel na concert, ezaki concert anani. Concert ya, si je ne me trompe pas, ya Papa Chéri, Papa Chéri, ya Jibe Mpiana. Concert moko abetaki, avant penyel aya kosenga babolimbisi. Tomonaki pe penyel kuna, bakangisa na photo. Wana photo na ye ezalaki abetisa pasteur Mike Kalambai motema. Pasteur Mike Kalambai aloba, donc moi je suis akomi kobima pe na batu mosusu. Mais pasteur Mike Kalambai azalaki kuna te. Tellement penyel na banzela nyonso meka pour que bazongana na pasteur Mike Kalambai et simbaki nango te. Et kosala keno l'année passée na octobre, penyel ayaki encore sur les réseaux sociaux. Car réseaux sociaux moko oya bando finge la pasteur Mike Kalambai azongi pona koya kosenga bolimbisi. Asenga le pasteur Mike Kalambai bolimbisi, asenga bana na ye, asenga majabu, asenga ex belle famille na ye parce que bazalaka lisusu belle famille na ye te. Basi bazongi sa dot. Donc ye na pasteur Mike Kalambai libala ezalaka te. Bazalaka mwasi na mobali te, bakomi ba ex. Alors, tango asengaki bolimbisi wana nde ayaki ko s'expliquer sikoyo pourquoi ba makamu nyonso bando sala ba matata wana nyonso o azobela dépression. Bon, batu ebele ba comprena na bango que non, donc yango wana abando ya na mamatata na ye wana. Batu ebele ba comprena na bango basala kine ba ye ko limbisa ye. Ba limbisa ye makamu nyonso ekende bien. Bande konanga Zoka na kote ya penyel na makanisi na ye ezalaki que comme na sengi bolimbisi bongo na meka lisusu tante chance nanga plutôt chance na ye epai ya nani ya pasteur Mike Kalambai. Siko tango akomi komeka lisusu ba chance na ye pour que bazongana amoni que le pasteur Mike Kalambai était catégorique aboyaki. Alingaki na ye lisusu te. Alors, yango sikoyo tango amoni ke pasteur Mike Kalambai azolinga ye lisusu te nde aye kozonga lisusu réseaux sociaux. Abandaki premièrement na pasteur Mike Kalambai. Pasteur Mike Kalambai azo répondre ye te. Na makambu na ye wana aye kokotisa pasteur Moïse Mbie. Pasteur Moïse Mbie a réagira na ye te. Amoni ke silence eza kaka aye kokotisa pe Kofi Olomide. A comprendre parce que ye pour na penyel. Ayebi ke Kofi Olomide ayaka ne ko répondre parce que tout le monde akata bitumba Kofi Olomide na mwana na ye Didiston. Kofi Olomide ayaka ne ko répondre. Aye ko comprendre que non Kofi Olomide a répondre na ye te. Nde alobi tout royo kasi na kotisa batu. Nde ye penyel ake bande konanga kozwa bakombo batu ke no batu o nyonso babima na pasteur Mike Kalambai. Aye ko bimisa liste na ye wana batu oyo na koloba na liste o batu o bayebani bande konanga eza la sœur, la servante de Dieu, la sœur de Bora Lukalu, eza na mama pasteur mama Sandra Mboui, eza pe aye koloba pe na kombo ya mama Marie Misamu. Bande konanga yango makambo penza lelo kisongi officiel eye komemela bino. Ne tango pe Ruth Misamu aye komona na babuzo ba penyel aye komona kombo ya mama na ye nde asepela kite. Aye kokoma kaka na page na ye pe ya Facebook alobi ke tango mama na ye azalaki en vie bolukela ye ba problème ebele na mokili oyo mutu ako défendre mama na ye azalaki te. Mama na ye nani Marie Misamu. Donc, pona ye, Ruth Misamu alobi, mutu oya bandaki ko défendre mama na ye, ezalaki ka nzambe.
batu nyonso ba congolais nyonso babandaki ko défendre ye te bobundisa ye tango azalaki en vie tina ndenge akufi en tout cas aboyi mutu aya kosakana na réputation ya mama na ye nde message oyo Riti Musamu ayaki pe kotikela Peniel bandeko nanga ezosala pasi penza makasi omoni makambo ya Peniel eza lisusu dépression te Peniel ayebi makambo azosala mission ya Peniel ezalaki ke aya ko détruire pasteur Mike Kalambai meki tuka liboso ayaki bato ebele bandimela Peniel nga kutu na chaîne nanga mosusu nazalaka nango na sala émission wana na lobaki na lobite Peniel oyo yende makambo parce que soki ka ndenge azolobaki no pasteur na biso Mike Kalambai azalaki na kindumba mais pourquoi tomona vidéo ya pasteur Mike Kalambai te pourquoi tomona batu baleka sur les réseaux sociaux baya kolobaki no oui na bima na pasteur Mike Kalambai tomona bango te pe toyoka bango te tomona bango te la famille pe toyoka bango te mais ye Peniel mutu ayaki ko accuser pasteur Mike Kalambai sur les réseaux pas même 2 ans toyaki komona ba vidéo ya Peniel ba vidéo ya Peniel ebimaki mwasi moko azanga maîtrise ba vidéo na ye somo bandeko nanga ya nzoto malili na omituna un jour bana na ye baokola bamona ba vidéo ya mama na bango eosala pasi la famille pe mawa eza vraiment pasi surtout pour la communauté na biso ebele ya bato bandimela Peniel après kaka ba vidéo na ye kobima wana nde bato ebele bazonga sikoyo bato balobi mwana mwasi oyo akoya kokotisa biso na bamakambo moko oyo tokoka kosilisa te nzoka yende ndumba yende abimaka na mibali yende yango yaki kosala keno bato ebele bakotela ye te ntango ye kosenga babolimbisi na ye mpo na ye abando s'attendre keno pasteur Mike Kalambai akozongisela ye akoyokela ye mawa comme ça bazongana akontinue na babuzoba na ye eye kosala keno pasteur pe aza strict aboyi na ye aboyi lisusu kokota na babuzoba ya Peniel aboyi na ye kokota lisusu na bamakambo ya Peniel apréféré na ye koboya avanda ye moko na bana na ye aserviraka nzambe yango sikoyo akomi kotia bakombo ya bato Peniel Nsamba mais ezosala pasi la famille ata bato oyo bazo encourager parce que namona na baposte mosusu atie wana pona koboyikote concert ya pasteur Mike Kalambai eza na bato mosusu bazo ndimela ye ke non pasteur Mike Kalambai nini na ye fo esalema te ebele ya bato bazo ndimela ye bazopesa ye bacourage ke non oui il faut baboyikote concert ya pasteur Mike Kalambai il faut baboyikote yango la famille ata bino moko boyebi bomona ndenge ye Peniel akomi kotouche na bawei oyo na communauté na biso ya biso bakongolais to respectaka soki mutu deja kufa to respectaka ye ata soki azalaki na mabe na ye ya ndenge nini toyaka kobetela yango masolo na bareseaux sociaux te toyaka kolobela yango te sur les réseaux sociaux togardaka yango pourquoi mpona korespecte bango parce que eza nature na biso mais bino bondima na bino boboyikote concert ya pasteur Mike Kalambai en tout cas ezosala pasi penza na motema la famille ezosala pasi na niveau moko nayebi te naloba nini nayebi te penza Riti Musamu apesi nga na mawa ndenge akomi mutu moko te alingaka te baya kosakana na baparent na ye Peniel ata koluka bana balukaka bana na makasi bongo te et surtout réseaux sociaux koya kokatela bino makambo te ezalaka bongo boluka nzambe mais soki omoni ke na bakote nyonso yo omeki en tant que mwasi ezosimba te oza na besoin bozongana na pasteur Mike Kalambai omeki na bakote nyonso omoni kaka no na bakote na nga nyonso eosimba nango te mais luka elongi ya nzambe ezalaka bongo luka penza elongi ya nzambe ye moko kaka apesaka solution ye moko kaka abundelaka biso omoni ke no ndenge eza boye naza na posa nazongana na pasteur Mike Kalambai kota na ba prière et puis kozongana aka boye oye kosenga bolimbisi na mois d'octobre
et puis ozotia na mutu na makanisi na yo kena après 4 mois tokozongana ezalaka bongo te ekoki kozwa ata 3 ans parce que il faut ba mona penza ki o changer bizalelo komi mutu mosusu ba dépression wana esila et puis ba bilo mosusu ngana lobaka toujours eza na ba bilo mosusu ki omoni ke e osimba te tika yango eza ya yo te tika yango sala makambo mosusu sala musala mosusu soki omoni ke omeki epai ya pasteur Mike e osimba nango te mais tu ne peux pas forcer tika na yo o se concentrer na makambo mosusu se concentrer na makambo mosusu bosana na yo makambo ya pasteur Mike Kalambai peut-être na minute oyo kobosana peut-être nde minute yepe akolobaka keno tozongana na mama mwana nanga mosusu ata soki eza ye te omona nzambe pe atindeli yo mobali mosusu sikoyo ba comportement oyo ya penyel ata bino moko ata mobali yango mobali mosusu alingi abala ye akoki kobala anga kutu na olinga semeki ya bongo te soki ndeko nanga mobali alingi abala pardon ka ndenge azosambwisa pasteur Mike Kalambai akosambwisaka mibali nyonso bakobalaka ye parce que eza comportement na ye eza dépression te eza nde comportement ya penyel aza mutu moko ye alingi na ye kaka oyo alingi nde ya yo esalemaka aboye la famille ezosala pasi penza ya makasi yango tokomi na mwa suka partage na biso la famille bobosana pe te kosalela biso ba partage na ba famille na bino na bandeko na bino bye bye et à la prochaine.